Bonsoir, bonjour, pourquoi malamu, butu malamu, bana na nzambe, place nyoto bino bozali, nzambe mokeli abate la bino, a protéger bino. Tata na tiki su mama o na maboko na nzambe, na o te na kati nanga pona kopesa na libota na bino. Tiki te nzambe, na o nyoso to te na kati nanga tata nzambe, o na pesa na libota na yo, nzambe bate la bango, bate la bana onyoso tu, yo lobanga na lobate. Merci Saint-Esprit pour la présence na yo. Nzambe tiki te, bolamu na yo ekouvre moko na moko, a cause occasion ya kotala video oyo. Pourquoi malamu, butu malamu, tongo malamu, ça dépend ya mboka oyo zwami, oyo koyeba na kolanda ngai, mwana musana tata nzambe, na kombo mama Elijah Nathalie. Na ya kokabana bino susu bolamu oyo, nazali mutu na molimo, yo poza mutu na molimo. Bolamu oyo nazo partager na bino, ezali un peu profond. Ba réalité, oyo ezali koleka na biso na sena moyo. Réalité oyo nga na viva ngonga moko na kati na musala. Tout ça la très attention na ba place aux allez ko sala, tout ça la très attention na ba place aux allez ko kende ko visiter ba, tout ça la très attention na ba famille na biso na ba camarades na ba ba mabota na ba communauté, tout ça la attention. Nga nazo pesa bino o ezali témoignage pe ko lakisa puissance ya monene na nzambe biso to sambelaka. Nzambe azalo ko masanjoli. Ngai mama Elijah nde bozomona nga boye ba o bayebaki nga na kombo ya mujinga vanze o ezali nga ya bino ndeko na bino mwana na bino yaya na bino leki na bino mama na bino tata mwasi mama leki nyonso tu ser na bino mwana musala na nzambe na kati na bilanga na ye na nzela na YouTube. Nzambe achanja kombo na ngai na koma na kombo ya Elijah Nathalie. Ngai mama Elijah na sala kana zali cuisinier na sala kana na hotel moko ana mboka na vandi na kombo na Manchester ngai na lamba kana cuisine o ezali makambo reye na partage kana bino bolamu opote nzamba lobaki na ngai akotika makambo yela ngai pote apesa nga ba révélation akotika makambo ko yela ngai pote apesa ngai ba message nga na pesa na bino bana nae ngai mama Elijah na sala na kati na cuisine tozana ba chef ya ndenge na ndenge kuna tozana ba indien na kati na cuisine biso tozana ba brésilien tozana ba africain tozali na ba congolais kuna ezali ngai moko na kati na cuisine nazala kana esengo ko yebisa bato ke no nga naza congolaise nazali congolais o mboka na biso za kali boso Zaire nazaka na sengo ya koyebisa bato na musala nanga mbe bayebi nga ke no nazali congolaise. Siko na kati na musana biso to sala kawana ya cuisine ba attaque ezali ebele entre biso ba travailleurs bo sala ka ba attention na ba misala to kendaka place bozali ko sala bo sala ka très attention na suka message bokoyeba ko comprendre ndenge na kotambola na kati na musala na biso na to wuti na bato ba famille différente to wuti na bato ba pays différents donc bato mususu na kati na musala balinga ko dominer baninga bato mususu na kati na musala balingaka ko détruire vie ya baninga. Et pourtant to uti na bango mabota moko te pourtant to uti na bango mboka moko tata to utaki mboka moko tata to uta mabota moko muta mutakenda na musala pona koluka lipa nae nakende na kati na message na musala na biso ya cuisine wana tumukomsu to banda ya kosala neti bato mingi bakendaki na ba congé siko biso ba travail auto tikala kosala tozaki muke awa siko na mboka awa na vandi na Manchester bien Angleterre awa soki neti bato bakoyi muke babenga ngo shortage ya bato soki bato bakoyi muke na musala bazwaka bato misala mususu na ba agence wana batiaka ka bato ba travailler neti soki compagnon ezangi bato bakobenga na ba agence na ba téléphone batindeli bango bato pote ba ko cover bato o bazali ba absent na musala. Siko eza babengaki ba agence ndenge ba collègue mingi bakendaki ba congé babengi siko bato agence o ezali makambo réel nazo yebisa bino pote boye banandeni kotambwa na sena moyo babengi bato mibale wana baye ko sala baye ko couvre tozo sala bango na kata cuisine bato ba agence ba kendaka musala soki bayebi bengi bango na tongo bokendo ko sala musala na place baye bake bokendo sala musala na place bake siko mutu wana azalaki brésilien tatango azalaki brésilien mukolo ngana eto yebana te totikala komona te batindie na agence ay kosala na cuisine na biso kosala na cuisine ay kosala na ngana azalaki na shift wana donc ye azali mutu moko ya misala mabe ye tata mundele wana aza mutu ya misala mabe siko premier jour lera ye donc ngai makila na ngai na ba makila te naloba kibo moto na ngai akati na koma sensible na mulimo penza
donc soki mulimo mabe poche ngai bien komi na loba na secteur na ngai bien na place nga nazali ngai nzoto na ngai ya bokati e ko alerter nzoto na ngai physique na senti que non mutu moko akoti na énergie na benga énergie négative moko ana musala nazo sana nga na musala boye ba ke biso bana nzambe mingi bana nzambe bamona kate mi bandoki ba o bana misala mabe bamona ka biso bana nzambe na bopete nyoso tu collègue aye na musala collègue aye na musala bando sa musala na musala premier jour aye musala ngane kaka bonjour ayebi nga tenga pe na yebite to kutani ka wana kati na musala bonjour premier jour deuxième jour siko komi troisième jour na mona moto nga na yebite confiance naza na ete lokola ba collègue nanga o na sala na bango pendant des années nazala na bango na musala toza na confiance musoso que par rapport ya moto aye na sika moto asika mamoko tata wana akoti abeti ngai mbata awa na nasima awa abeti nga mbata ko beta beti nga mbata nzoka te a injecter ngai eloko moko esprit moko mabe na bandi ko beta beti nga mbata awa mba moko a injecter dans nzoto na ngai na loba nango ndeni Saint Esprit sunga bano ba comprendre donc nzoto na ngai molimo et senti que no corps étranger moko ekoti na kati na nzoto na ngai nzoto na ngai molimo senti que corps étranger moko ekoti na kati na nzoto na ngai mba moko na bandi koyoka na banda okata ba matungulu mba moko na bandi koyoka loboko ezokende na pasi explique na ngezo la que no eloko moko mabe muto akoti eloko mabe lera koti eloko mabe wana na mbata kaka betinga na sima boy pa na yebite ngana ito confiance te mbata ko betela nga na yebite akoti singelo ko na bandi ko yoka loboko zoke na kokangama loboko zoke na okangama loboko zoke na okangama loboko eke na okanga mba moko na comprendre que no akoti singelo ko mabe na telemi pe na fixer ce comme ça bandi ko sala prière na bandi ko pamela mulimo na bandi ko détruire mulimo na bandi ko détruire mulimo na eleka ki même pas 5 minutes ya prière na bandi ko sala prière siko na kati na motema po na banda suko ko bouger liboko te liboko bandi ko do o sentir que non eloko corps étranger moko ekoti na kati na nzoto na yo kokote koti na kati na nzoto na ngai liboko ebandi kokangama subitement liboko na ngai ebandi kokangama liboko ebandi kokangama ngai nasali pe prière nasali prière wana donc elekana yango nazoba avant obundisa mutu na fongo la parenthèse avant obundisa mutu yeba état spirituel ya mutu wana avant otaki mutu na kindoki avant otindela mutu maladi na kindoki yeba avant tout état spirituel ya mutu wana tata wana yeba ke état spirituel na ngai te tout comme ngai pe na yeba ke état spirituel te na yoko yeba état spirituel na ye lera simbinga na moni ke no akoti singa eloko moka mabe na kati na nzoto na yoko mona ke no muto azali na misala mabe pe na santaki yango avaya nzamba salanga ngolu soki ne tolingo koma tout près na nga bien 10 mètres na nga bien na secteur nga nazali avant yo bo moto na koma pembeni place nga nazali boy na komona déjà esprit no soki zali esprit négatif so za esprit positif nga na ko sentir nga nzoto na nga molimo na santaki déjà mutu moko azoya na corps moko ya mabe bato ebele na kata misala batambolaka na bakor na benga ngoni na ba énergie négative pona ko détruire ba collègue na misala nakangi parenthèse siko ko simba siminga abetinga mbata na mukongo boy ngape siko na bandi ko prier sili et comme même pas 5 minutes abanda ko lamba sauce ya tomate parce que biso za hotel ba nzungu moko penda munene penda milai penda banzungu penda ya milai penda minene bo mamoko alongoli nzungu soki eloko nini eleki kuna ngape na banda ko tindele ba moto kona bande penda ko tindele moto na bandi ko attaquer eloko akoti singa ezongila ye moko. Et ça là même pas 5 minutes avec ko simba nzungu a tomate ko simba memi nzungu a tomate wana tomate nyoso to et sopeli na kati na nzoto tata wana mundele azika sur place donc loboko oyo mobimba oyo ye loboko na mobimba oyo loboko eziki ye nazo partager makambo oyo kwela nga pote boza mayele bolinga kate bato na misala be na place moko kei mutabeti ombata ba via bato mi bakoy malade likolo mutu moko asimba kyo ba via bato mi ekoy malade parce que mutu moko atoucha kinzoto na bolinga kate n'importe quel toucha kinzoto na yo nzoto mutu ezali sacré et sili wana toza susu na tata mususu ozali ba réalité nga nazo vivre na musala toza susu na tata mususu tata na lingaka kopesa bato mbota maboko tata na lingaka kopesa azali endie alingaka kopesa ngasko lera komi kopesa nga mbote na maboko wana na koma ko se sentir donc mulimo nanga na kati zo pekisa nga na pesa ka mbote nabita Tanzania siko na osala nini mulimo nanga na kati zo pekisa nga siko na pesa ka mbote mangono soki bali na tongo o bokuta na musala ko pesa bato bambote na maboko pesa bato bambote na maboko na mibutungisa makita Tanzania na ko yebisa bato nyoto o ndenge nini keno botika ko pesa nga mbote na maboko nzamba pesinga sagesse
keno yebisa bango yo pesa bato mbote maboko te faut ko pesa ka mbote boy faut ko pesa ka mbote boy na yebisi bango mais tata wana siko banda na yebisi ko pesa nga sumbote te na yebisi kaka ye mokote na kati tout le monde na kati na musala ke ba pesa nga sumbote na maboko te faut ko pesa nga mbote so kuta nga hai pesa nga bonjour na munoko bio salibo mais bango balinga kaka ko yambaka bato na ko pesa bato banzoto na maboko e ko sila nzamba pesa nga makasi na ye ko bisa ba collègue na noto à partir de lo mutu mota pesa nga mbote na maboko Maria problème ni po ba benga nga kuna Maria ndenge na passeport na nga kombo ezali na mukanda na kombo ezali komba Maria après ça na yebisi bango bongo mais kwana eleki déjà ma mikolo ebele eleki ba mikolo ebele siko lobi nango otozalaki le 17 mai otozalaki le 17 mai lelo na osala vidéo otozali le 18 mai ozali makambo reyele elekanaka na ngai nzamba baka otika makambo kolanga pote na révéler bino ba na ye boye bandeni ya kotambwa na se na mo na nzela ko pesa bato siko lobi nango le 17 mulimo ezo solola na ngai ndenge solaka na ngai abi omoni liboko na yo liboko ezali entrée munta ko kotisa ndenge bo pesa bato maboko bo sera bato maboko munta ko kotisa malade à travers liboko na yo munta ko benda bolamu na travers liboko oyo yo pesimbi pesi mbote abendi ba bénédiction na biloko no to ayo malamu kana ko kendo ko pesa ka bato mbote na maboko wana le 17 autres allez le 18 mai le 17 wana molimo zo expliquer ngai après ça les choses se kaka wana te kasi yo kendaka na kokanga yo kendaka basuki na sako kanga suki na salote ponane parce que ngai nde mamelage na zabu na lingaka te n'importe quel simba mutu na ngai na tikaka mutu na ngai na kendaka na ngai na salon te soki bomoni nga na suki na mutu bien mwana nga moko kaka nga suki bien nga moko na mikangi suki parce que nga moko na mikanga suki na mutu na ngai banda nzambe alakisanga signe ata na kati na mutu na ngai mutu ya mutu ezali porte bokolo mamelage asusu mutu ya mutu ya porte oui soko yebe yango te yebe yango ezali makambo spirituel bo bino biso basi tokenda kokanga basuki bo biboni bakota na kati na mitu na bino mitu ya bato ezali porte maboko ya bato ezali porte à travers kopesa mutu mbote akoko kotisa eloko mabe na kati na liboko na yo à travers kopesa mutu mbote na liboko boye akoko bimisa eloko oya malamu boli misanga ya malamu nzambe atana kati na nzoto no à travers liboko wana molimo na nzambe zo expliquer ngango lobi otozaki le 17 mai ngabia yango na banda ko yoka mabe soki tata ba collègue ba opesa nga surtout tata moko soki bazo pesa nga mbote na kati na mbote na liboko na banda ko miyoka mabe makasi banda na kata bango ko pesa bango sumbote na koma dona yo zwa kimia kati na ngai. Après ça, le 17 août, le 18 mai, molimo zo expliquer nga. Omoni mutu na bino. Bo pesa ka mutu na bino n'importe quel simba mutu na bino te. Biso basu to kenda ko kanga basuki. Na mibale bo kenda okata basuki. Donc moyina za partout. Nga mutu na nga na pesa ke pa ya muta simba te. Parce que biso nyo tu tozali ba na nzambe. Nzambe la kisaka mutu signe nino ata na kati na yo. Biso nyo tu ba na nzambe tozana ba signe o nzambe ata kati na biso. Ngai nzamba la kisa sine nange zaka na mutu na ngai na koko pese n'importe qui te asimba mutu na ngai soki nzamba sali bino ngolu akola kisa ba signe na bino place ya ta ba signe na bino bato msusu bazana ba signe ba kro na mitu na bango bato msusu bazana ba signe ya moto oyo pelaka Saint-Esprit na ba mitu na bango bato msusu bazali na ba benga ngoni na bité français mobulu na ba cercle moko ya lumière likola mitu ya bato ezali bato o bazana miso ya mulimo bo mona ngo pa bato na moibo ezala na moibo boko mona ngo bo pesa ka mitu na binote basi makango n'importe qui eza passe pemi pona biso bana basi to linko kanga basuki leo nyuto ngai na kenda ka salon te bana nzamba la kisanga oni na sana kata mutu na ngai na kenda ka salon te na linga ko kende kuna salon te même oyo nzamba sala bangongoli ba mona nini oyo nzamba tia na kati na nzamba tia biso nyoto tozalaka na basini ya nzambe nzamba tia biso nyoto basini na kati na ba vie na biso ba na nzambe mukomsusu na ke na place moko bosongolo nzamba afungoli mwana mutu moko bo misu amoni ngai makambo oyo nzamba tia kati na ngai basini oyo nzamba tia na kati na ngai na betela ngo muteni mama abotanga na bomba ngo secret na ngai moko na nzambe na bomba ngo poseke na ngai moko na kei place moko ko visiter bato ko koma na tie na makolo na ngai na kati na lopanga mutu moko azala ko na nzamba afungoli misu alakisi nani onga nazali alakisi basine nini o nzamba tekati na ngai donc mutu wana alengile la moni ngai
tosoli esili abandi koyebisa ngai tala nazomona yo ozali ozabo na bandi koseka parce que eza seke na nga moko oyo nzambe alakisanga na tikala kobe moto aza na molimo soki nzambe afungoli yo miso ya molimo omona ngai mama elaja omona ngai na nde nazabo ete nzambe atia bana na ye nyonso tu basigne yango wana botikaka kopesa mitu na bino batu basimbaka ngo eza pasi mpe mpo na biso bana nzambe ifo tokende bakato bapapa bakenda kokata basuki na basalon biso bamama tokende kokanga basuki totika babiloko wana mutu ezali porte na mutu nele ezopesa mutu akende kokata osuki akoki kokotso maladi na mutu akoki kokotso milimo mabe na kata mutu parce que mutu oyo ezali porte betu kome akoki kobimisa oyo batia ya malamu na kati na yoko na bimisi yango azwi yango bato ya milimo mabe bato ya misala mabe oyo ezalaki bolamu na tata nzambe nzambe asunga bino toza mpona komisungama oyo nzambe alakisi nga na koya kopesa na bino mitu na biso ezalaka porte maboko na biso ezalaka baporte totika kopesa bato bambota koseraka maboko bonjour c'est fini yo ozosere na motu na liboko soki ozopesa na ye contrat nini ozo ko agree na ye contrat nini ozali ko baloba ngo na français nini ozali ko kozala na ye accord na nini opesa ye mboto koninga na boko ezali ko sala agreement na motu ozali ko pesa na ye accord na motu wana na nzela maboko na biso tozozo ba malade belé na nzela maboko na biso moyini azali ko ezali pasi pona bato oyo nzoto na bango molimo e detectaka ba esprit te neti nganza mbasala ngoli na kwali ko detecter ba esprit ne surtout soki na moni de partout place nyo tozali bo na place ngana osala bino video milimo zo lekana awa milimo ba ange zo lekana awa mais soki molimo moko ya demo ekoti awa ngama meleja na koyeba ngo na sentir mbamona bandi ko prier tout comme na banzela na ba transport totambolaka partout milimo ezali ko bana nzambe bomitia ba vie na bino na stena makona nzambe leto ezali ko lo bobondela nzambe to bondela ka nzambe na vérité milimo baza partout waza na moto ya koyoka ayoka bo éviter ko pesa mitu na bino bato basimbaka bo éviter ko pesa maboko na bino bato basimbaka yango na nzela maboko na yo okozwa maladi pe na nzela maboko no bakoyiba ono to nzamba apesa atia na kati na nzela maboko no kopesa na moto o ezalaki bolamu na tata nzambe tikite nzambe na bolingo na ye abatela bino a protéger bino a bomba bino spirituellement physiquement ngolu na nzambe batela bino pe na mabota na bino nzambe alingi bino mingi na ndenge o bino bozali pamba te azali tata na bino azali mokeli na bino abatelaka a protégeaka abondelaka apambolaka atambusaka botia ba vie na bino na sema makona ndao na sena makona nzambe kokene na église la kisite kokota na lola kokene église la kisite koza na relation na nzambe koke na église chaque dimanche et la kisite que yo komona nzambe bolimbisanga koke na église chaque dimanche et la kisite que no yo za na relation na nzambe ezali mutema na yo otia est-ce que pesa mutema na pa nzambe ezali ko sala repentance est-ce que okabona na mabe pe kovana na sena makona nzambe boya nyoso tu oya satana tosa oya nzambe kokabwana satana ezali kokabwana mabe oyo nyonso tokuta na se na moyo oyo bato basalaka yo oyo moto tongaka bato yo oyo moto bundisaka bato yo oyo moto kosela bato makambo yo oyo kende kotake bato avant okende kotake moto video oyo nyonso tu na conclusion nango avant okende kotake moto yeba état spirituel ya moto wana parce que nzambe afrappaka soki okokobundisa oyo ya ye nzambe akofrappe yo sur les champs collègue nanga na nzambe afrappaka sur les champs tomate ya nzungu ya munene ya moto ekwele na maboko aziki sur les champs et tozalaki kaka biso bato misatu na kati na cuisine siko le bato bazokende collègue na mosusu yaka to ede aziki nga nazalaki na makasi moko ta kokende parce que nayebi na kotia maboko na nga kona te parce que eza bitumba nga na ayebi yango nakoka kokende kosunga te ba collègue mususu ba ye na simali bandi ko ganga moto na ziki Maria pourquoi pas ko aider natali kaka bango na misu moko moto mo ta poser kinga susu question ba yebite ke nini tozalaki na bitumbanga mais ye moko aziki moto wana ayebi kataka kinga yango ezongeli ozalaki partage na oyo moto okenda ko attaquer bato oyebi moto na relation na zanga na nzambe te oyebi mo etaspi bino na ba oyo bokenda ko attaquer bato ezana makambo susu mwana ebisa bina ezate
mina ko fungola bino ata moke mais yo yeba ke yo muto kenda kotake bato yo muto kenda ko bundisa ba na nzambe yo muto kenda ko bunda avant que ndo bundisa na n'importe qui azaka musala na nzambe te yeba état spirituel ya mutwana mingi bozozo ba malade parce que okenda kotake ba na nzambe mingi bozozo malade parce que okenda kotake ba sala na nzambe oya solo pe ba na nzambe ya solo ngai ba mingi ono to batakaka ngai nzamba akutana na bango nzamba afrapa bango pona ngai eza pona komilakisa te naluki kotémoigner bino koyebisa bino vérité réelle na bino bato oyo na bato oyo bakenda kotake bato avant kende kotake na moto na molimo zala préparé yeba moto wana asimbami epai ya nani yeba moto wana atambolaka ndeni na molimo yeba moto wana azali ndenge nini na molimo yeba état spirituel ya moto wana oyo olingaka kokende kotake oyo ezalaki bolamu na tata nzambe bokangama na nzambe nzambe wana azalaki lobi aza lelo aza libaya na libela alingi bino mingi koleka nyonso to abundelaka biso aprotegeaka biso oyo ezalaki bolamu na tata nzambe nzambe asunga bino nzambe abatela bino pokwa malamu butu malamu na bamabota na bino place noto bino bozwami sika ete bolingo na nzambe wana ebatela bino ebomba bino libela na libwela nalingi bino mingi na bolingo tata mokeli oyo atia kati na motema na nga mpo na bino amen 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 bye.